Joyeux anniversaire, Exaucé. joyeux anniversaire, Kiala. anniversaire, exaucé Kiala. Tema kabenga kaka lelo, nateka kimona kwa saka spema njomu nokona mazaka vraiment esprit makasi. Natali kanga bi exaucé kaka lelo nakutoko tomo zominga mama lelo ya. On a tellement invité que c'est ça moi là d'ailleurs en tout cas ça lui fait plaisir makasi. Merci maman. En tout cas joyeux anniversaire à toi mon fils Kende kaka liboso ndongo bandi musalango kaka matoi na motema okende kaka liboso joyeux anniversaire et puis félicitations à maman bonne dès que maman bobo t'a exaucé vous ne connaissez jamais les on a regardé parce qu'il y a derrière face joyeux anniversaire Zamba batela ye abatela carrière na ye abomba ye apesa ye pamba ye déjà kama osima déjà relation malamu kutu na bengisa penze bele ba msuba zuba contrat ba kamona ba embouteillage par rapport que ya tempé pour ba grande sœur na ba o bango ndi mutaselenga réception o to moni ke zango feta gravité ezande bango ndi mutaselenga réception ba mba siplisanga na réception oyo basalenga yangwana baibisanga na trier na mutu nyonso azana temps na bengisa artiste nyonso azana bien mpona azanaka bien na mutu nyonso oyo azana temps aya koparticiper donc bato ebele mpe bazalaki na bango d'accord mais via temps na batournage bato nyonso bakendaka kosala makambo na bango mosusu epesa ye mpenza te yango wana nde bamosusu baye te par rapport ya temps.
comme un ventilateur. Ya kanga pa nini yo? Gracias. Bandela nini ezo ba mo? Bandela nini ezo ba mo ndela? Oh peso pesa. Fumula na photo. Joyeux anniversaire. Exaucé. Anniversaire. Kiala. Anniversaire. Exaucé Kiala. Joyeux anniversaire. Motama et l'amour. Papa Mounapa. Et l'amour. Exaucé Kiala. Motama et l'amour. Papa! Oh! Kata biso na tango chuko. Kongola. Mbeleza te. Soka te beba sika. Oh, mais bah, vous pouvez me l'embarquer. Et que c'est jeune anniversaire. Oh, anniversaire. Oh, benana wa keri maman. Akata kata. Babouchon eza na front te. Babouchon mo tshwango twa tsema malonga te. Joyeux anniversaire avec José. Lelo mokwambo tama na yo. Allez, papa. C'est bon, mon enfant. Joyeux anniversaire à toi mon fils. Kende kaka liboso ndongo bandi musala ngo kaka matoi na motema okende kaka liboso. Joyeux anniversaire et puis félicitations à maman. Dès maman bobo tele exaucé mon lokone jara deni. Nakaya ha? Maman na ganga. Bon moi no ça mon lokoma mabe. Ah umela libumude bomone boy. Ah umela. Yamwana. Umela. Attends na bote. De 12h à 17h. Donc comme ça pai ka. Premier. Grâce. Grâce. Interview. Bote maman. Mais tout le monde est en occasion anniversaire, il y a exaucé, maman Monoko. Vous avez un mot parce que on dit qu'il n'a pas na anniversaire de ce qui pour la nini. Donc quand on a ça qui on est bien de ce non ya na ume na teta ka mkonza mboka apesi mipe koto to respecter ya au moins na gâteau man zela donc les anniversaires avec succès prospérité élévation aller de l'avant succès ni ça mala pour ça partage na yo. Oui, un mot pour l'anniversaire. Non, le baiser, il y a le baiser à 5. Ok. Ok. Par contre, 2020. Je sais pas, je vais
Naki motema mabe na ye. Na makambu na ye mabe. Na bamimi ti 2021. C'est que la physique est pas comme la change. Mais ça lui sauve la vie. Ça lui bon on change. Ça lui sauve bien pour y appeler la boue quand on la commande. Na moi la mission na mabe. En tout cas ça la mission na. Alors tu comprends mais Grâce à un mot, on a soirée d'admission anniversaire. Joyeux anniversaire encore. On a regardé parce qu'il y a derrière une face. Joyeux anniversaire, plein de succès, plein de bonnes choses, l'élévation. Nous avons battu la carrière, la bomba, la un mot, on a grave. Déjà, et qu'on a exaucé. Deux anniversaire à exaucé, c'est mon petit frère vraiment. Mon petit frère, il y a 4. Bon, toi la mingo le bébé était. Potama est là, on a année à Sika. Donc ça bien, et ça Merci beaucoup. Donc on va continuer toujours avec l'ambiance. Un mot. C'est mon petit frère. Hein? Ok. Mon petit frère, comment le gars il passe en langage, je l'aime beaucoup. Et je suis ravi que mon artiste est parmi nous. Vraiment, merci à vous aussi. Et je souhaite que du bonheur, pour souhaiter l'andaïe, vraiment carrière, on a fait de musique. Merci. Voilà, on va continuer toujours au rythme. Joyeux anniversaire à toi, Exaucé Kiala, papa mon Korolobi, mon amour exemplaire, mon amour gentil, mon amour respectueux. Donc, surtout, mon ami Aweza parce que, à mon amour Zakamalam, pour la mangala, on a fait ça dans ma fille, mais tu vas dire, mon amour très poli, je vous jure. Les hommes qu'on a été aussi, ça y est, maman, ils sont satisfaits à quoi encore une fois, joyeux anniversaire à toi, Exaucé, papa mon. Voilà. Encore une fois, le plus de tout, joyeux anniversaire, Exaucé Kiala, Exaucé Kalunga, papa mon. L'équipe m'a bien. Hormis nous sommes à mon arana TV, l'équipe m'a bien pour son lobby de l'Icamoya. Soit tous ces sacrifiés, des bandes sur le lobby, nous avons pour exaucer. En tout cas, ceux qui ont exaucé, on n'allait pas être là. Même il y a le bézate, plein de succès dans la carrière, conseil, ils ont exaucé, tu as l'année, ils sont là, ils ont échelle au matin. Place aux arts au matin sur les colos, pas influencé. Donc, joyeux anniversaire, exaucé qui a la tigare de nos amis. Voilà, c'est ton jour aujourd'hui. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport il y a invité dans le baillet pour entourer tu sais très bien l'année 2020 Isaki a un numéro pas facile donc c'était vraiment un peu bizarre mais Dieu fait grâce jusqu'aujourd'hui vous avez toujours envie et puis le nouveau fêté anniversaire là-haut volley merci pour ce qui était bien à comme à 19 ans parce que il y a battu les 2020 dans les premiers les 31 a battu en 2021 les premiers les 5 les 6 donc à commission de l'eau n'a rien fêté anniversaire quand on va faire un moyo de ba 5 ba ngoni satu nazolo bozo préféré en pleine scène pour la que maman paradis on aime de 5 à 6 au moni l'été na senga quand ba yaya au bazar temps ils ont dit que va saboter nani sur ils ont réception mon cap tous ba on aime passer là il y a bien ça qui ba tout bazar temps au bazar na temps au moni maman Thérèse hier bien fufu il y a grâce ainsi ba comme sous ba de comme na bino ba cameraman il y a non merci Mylène la star na piscine merci Moïse Baye o de que ça me doit attendre pour côté ba Alexa comment na casting na souka
Nzamba pambola ngai ya mema sum Ah, c'est interview na mangala. donc bon yo le anglais nzamba pambola mema likolo En tout cas, landa biso na ngonga nyonso bozolanda biso babi lelo eza anniversaire ya papa Munoko exaucé Kiala bonsoir. Bonsoir. Ndenge nini ma? Très bien, merci. Babi lelo eza jour na yo mais kana ko expliquer biso mukolo ngo ezaki ndeni. Bon, ils a jour lelo, ils a qui bien na commission ça mais pas commission na journal lelo. Mingi to boto na ba commission a journal na comité donc ils a grâce mon ka ya remercier nzambe. Vraiment exaucer sambela ataka atangi komba nzambe na munoko. Babi lelo tomoni ba artiste belé kuna likolo donc ba artiste vraiment bazawana balande exaucer to ebité exaucer simbi faut to mone belé penza tezali kamba aussi matezaka relation malamu kutu na bengsi apenze belé ba msuba zuba contrat ba kamona ba embouteillage par rapport que ya tempé pour ba grande sœur na ba o bangondi mutaselenga réception o to moni keza en fait sa gravité ezande bangondi mutaselenga réception ba mba siplisanga na réception oyo basalinga yangwana ba bisenga na trier na mutu nyonso azana temps na bengsi artiste nyonso azana bien pona azana bien na mutu nyonso o azana temps aya ko participer donc batebe pe azaki na bazaki na ba d'accord mais via temps na ba tournage ba nyonso bakenda ko sala makambo mususu epesa penza te yangwana nde bamsuba yete par rapport ya temps. Vraiment merci. Exaucé, mais quand on peut koyebisa biso batu nini vraiment ba soutenir yo de loin ou de près l'anniversaire oh. Donc to bi ke bato libanda ba soutenir yo mais quand on peut koyebisa biso. Toute personne a ngate batanga comme na internet lo mutu ya ngwana. Donc na pesa merci na nzambe pour ya soutenir na souffle de vie na makasi pe ya soutenir nga sous asimi mutema bato ba soutenir na anniversaire pour be bato asite ko soutenir ba soutenir nga ka nzamba pambola munya sa soutenir kinga attends on ba joyeux anniversaire attends la vidéo ya pamba nzamba pambola bino n'oubliez pas de vous abonner ici chez moi exaucer papa mon télévision de bolinga ngai na moni amour on anniversaire mais na ba abonner mo matate na petit escalier bukani otondeni babi bo s'abonner massivement exaucer papa Munoko TV babi tozo lelaka ba vie na bino babi exaucer bi bozo matate escalier bukani tondeni hein bozo matate escalier bukani tondeni papa meka un peu kozongisa malobasu te malobasu ke zati poto kufite Babi meke un peu kozongisa maloba ya suka ndenge ezalaka kaka papa zongisa maloba suka ezane mariage coutume kinzondi bavandi ko maloba ke pa tata mwasi papa maloba mabebo etina net ata yo moko oh non maloba mais tu ba réponse question zo poser ba réponse non ya ngwana maloba suka na loba suka ndeti ndeni yo pesa kasi nga zango to na maloba ngate le loba suka ezalaka te parce que to kufite yeso akoyamba to yebi ngonga te oya za métrage oya za na montre azala montre atala savant atala kamakambo yesu ndako yela ayebisa mkolo so mais tellement ngana yebike yesu akoya atalobi tata le te loba suke za la raté to pesa kanza mais merci to 5 protection et succès longévité na vie nanga pe na bando so wala nanga bo commenter bo partager bo liker bo s'abonner je vous aime beaucoup ya bino merci.